Matondo bandeko balandi émission bayindo bola mokamboto mabota mabino mbote na bandeko yonso bomeseni kolanda biso awa na République démocratique ya Congo mbote pe na bino bandeko yonso boyebi bongo kolanda biso libanda ya mboka na nzila bongo ya internet pona mbala yoko lisusu to meseni koloba émission bayindo bola mokeko yako mabota mabino na tina se yoko koluka kozongisa conscience ya moto moindo na nzoto ya moindo po utamwa ntango moindo azeko tambola na kozanga conscience yango moindo alai na fulu yango moindo alati na basuvetoma ya tombola na mokuse moindo mobola ya yambo nzoka nde ye moto afandi na mabele yeto ndankita talantina ne songi nzila fu mokusu kia muzano panda na ngola baye lisusu bongo kokoba misala ya 1921 ponini te bangunza kati na religion africaine futuka fu mukimbangu baye lisusu kozongisa moindo na esika abungela talantina bongo manaka mabiso mabiange mi bongo baindo bola muka tokolike cadre ye bimi bino mopaya ingeta toze kolanda bango malembe pole soko na kodefata nkota ya bandeko nanga baswahili mobiange mi na biso ya mokolo mwalelo ngunza manoka matomina bomo mesano bazeli susu bato ya kotalisa te o miso mabino na bango nde tokokabola mwango ngai epesameli biso na mokolo mwalelo ngunza manoka mbote boni pe bino sante matondo mingi ndeko ndombele matondo lisusu na bandeko balandi na banzi nzoto ezali kimia kati etumba etozali na yango ya lobika lobaesumoyini matondo mwa mikolo basanza eleki tozwaki susu bino te na bilobeli na biso ya mosala lolo lokwa tozwi bino toyebana ino mosala ezali kokenda ndenge nini matondo mingi ndeko ndombele ndenge tolobaka ntango nyonso ete tanke bayindo nani babiki te banzi mosala ezali kaka makasi mosala na biso ekosila na ntango oyo bayindo bakobika atako bokomona biso penza te na etando inene kasi na ccc tozosala mosala po ete lobiko ya bayindo eza automatisme te eza te ko olalola muki bayindo babiki ezosenga na biso tobunda na aile spirituelle tobunda pe na aile physique po ete bososoli kwa koya epai ya bayindo omoni ndako oyo etongama na banzi ezwa basanza mpe bambula ebele soki balobi ete bobuka yango bobandela kotonga yango na banzi bokotonga yango mokolo moko te donc mosala oyo biso tozobunda yango na molimo mpe bongo na mosungu eza tikotaki te ndenge balobaka automatisme kasi ezali ndenge tata mokili akela mokili ndenge bake mokili ekelama to bongo esalama biso mpe ntango tokokende kolamusa bayindo pongi tokobanda kolamusa bango na ntango nyonso tozotangisa ntango nyonso tozoteya nde bongo bayindo bakokende kolamusa na lisungi ya balongo to bongo fumokimbangu nde ekosungi ete bayindo bakoka kolamusa matondo matondo tokomisi motuna Félix Tshisekedi aétouffé bino te par rapport à Sika Touti, prophétie 4e président, Bango président Abilaka 5e Mayei, a étouffé binote na Mosala. Matondo mingi bakoki ko étouffé pe bisoté pour ete baza bayini. Samba fumuki bango eza pe kati pa ina bango, bango nde ifo bana da fumuki bango. Omoni Congo ekoki te kokufa na 4e président, mais 4e président au fumuki bango la kaka ezalaki na tina nini. Nde yango esengaka na bato bakokososola malamu. Fumukimba mutanga lobaka 4e président lobaka teke Congo kokufa na 4e président mais alobaka ete na 4e président nde tokomona bilembo boye moni lingolo bateke 4e président ne basukisi te yende tokomona bilembo soto moni bilembo tango tozokota na phase oyo tokokota eza phase mosusu moni fumukimba mutanga sali prophétie fumukimba eza deux phases eza na prophétie ya fumukimba ezalaki na 1921 eza pe na oyo ya 41 il y a 41 et qui est complété en 1921. Mais en 1921, nous avons programme qui pour la biso bayindo. Donc président Chilombo a kokokate ko étouffé musala ya fumukimba mais yé aye ko accompagner de musala ya fumukimba pour ne kene ko kene la likokisi na ye. Malgré que ko botama ya mwana nyonso izalaka na mwa kokoso mais malé mwana kolaka pe mwana sosolaka matondo. Matondo ngunza manoka lelo tolingaki tolobela mwa moke sujet to masolo maimatali bongo kozala ya bato tolobela bongo affection soko tokodefatalo nkota
ya bapaya bolingo epai ya baindo ekozalaka te. Lelo mama moindo toyebi mama nde mobateli ya yambo ya mbasi to mwana. Mais lelo mama wana femme congolaise mwasi moindo atie kokumba mwana akei kubwaka na terrasse atina carton abwaki. Lelo biso pe bilenge ye toze kokola banguna na biso ya yambo bato ya yambo biso totalisi mandoki baboti na biso toponi mokolo wana po lelo ebaleni na le 13 biso bayakati toyebi ntina ya mokolo mwa lelo. Me tolingi totuna na ino bino bangunza bokei mingi na molimo makambo mosusu matali kozala ya bato sur le plan physique on dirait bosundoli yango po nini boko recadrer maïwana na eteni ya molimo toze makambo bosala ba conférence ba colloque pona koluka ko jongisa lisusu na ino vise wana etengami na kozala ya bato. Matondo ndeko ndombele umoni soki toyaki kaka na eteni ya molimo totikalaki na molimo moni be na musuni boye tozomona na te. Mais ntango toye na musuni babengi biso bangunza engolo bake toye na solution ya bakokoso nyonso oyo ezotumisa bayindo. Soki bakokoso ezali spirituel tokomemela bango solution spirituelle. Soki bakokoso ezali matériel tokomemela bango solution matériel. Soki bakokoso ezali physique ezomoni donc engolo bake moyindo azolala nzala moyindo aza na nzala tokomemela bango basolution oyo ezali physique oyo ekosala eke moyindo asosola mbala moko comprendre mbala moko pe bon akota mamona kata musala na tinete azwa nguma ya musala oyo tozana yango. Umoni nakomeka mwa muke kotalisa bandeko ya mona meka kolimbola eteni oyo botuni biso moi ebimaka mokolo nyonso na est ekendaka kolala na west. Nayebi te soki basoi-disant baintellectuel bakomeka mwa muke kojenga ndenge babesanaka soki eza tautologie parce que chaque jour banda mokili ekelama moi ebimaka na est ekendaka kolala na west. Eza tautologie te mais ezali lolenge tata mokili asali na yo ozala licencié na yo ozala intellectuel oyebi ke lelo moi ekobima wapi na est ekende kolala wapi na west. Elimboli nini makambo na ina loba lelo bakomona biso toye tolobi bayindo bazonyoka bato bazonyokola bayindo eza mindele. Soki tolongoli mindele tokoma malamba nsola ba mindele wapi moyindo ye moko ndele azali kominyokola te. Soki lelo mama ya mwana oyebi affection oyo ezalaka mama na mwana mama lingaka mwana tozwa kaka boye mabele na moi mabele ezala na genre ya féminin ya babengaka la terre na français moi eza na genre masculin tata lingolo bake moi azali tata mabele azali mama na kontaki ya rayon ya moi na mabele nde ya obilona to bikela bosobota nzete azokola biso mpe bato tobotami na mabele tosalami na mabele na nguya oyo moi azopesa bon tobwaka soi tokobwakela oyo na mabele tosala zongo tokosala oyo na mabele okufi bake kokunda na mabele lingo bake mabele azosupporte charge nyonso oyo moto azalaka na yango. Omoni kobanda na ye ya kobotama tia okende kokufa charge wana moto azosupporte eza mabele lingo bake affection moko tozalaka nango entre biso na mama mabele. Soki affection wana ezalaka mpe bongo ekabwana te ti lelo bongo comment expliquez-vous lelo ekomi mama ya moyindo akoma na niveau akobwaka mwana na ye soki ezali pasi te sikoyo yango sikoyo mpona totraite pasi wana il faut totraite cause eloko nini esali moyindo abanda kolala nzala estce moyindo abanda deya kolala nzala ya mondela ya moyindo abenga mundele mputu abenga mundele mputu putu eza nini eza pauvre nani yango bilemo nini oyo elakisaka ya pauvreté okelela kolia nyonso wana eza na kati ya pauvreté. Mais soki biso tobenga bao bamputu engolo bani bazalaki bapauvre mais ntango oyo mama na biso abengi bundele bamputu wana bango biso bazali na état de nini état de force babwakaka bana te baofenina ezalaka te bazalaka ofelina te na ntango wana
mais le va filmer ya tangani na tango crise salini et koti mais cause o sali crise ekota isa mundele le lo batumi ba loba te bino bolobela ka mindele bolobela ka mindele ah ndeko ndombele na coach na ba joueur ndenge to beta ka match ya Léopard ndé to tala ka match ya Léopard po ni ba fenga na ba coach ba démissionner et c'est coach mutakota na terrain pour na ko beta balle to bongo système o ya taka na terrain o ipolisa keki na pas des système bato ba kondana ka coach ko la des système o ya saini o ya tie lelo so ba mindele ba yindo lelo to sana ba intellectuel et que système o mindele ba kotisi ba tangisa ki biso na ba classe na bango nde yango esalike ba yindo ba nyokama chose to condamner ba yindo to condamner système na bani système to bulisa sikoni système wana oyo ba yindo o mindele ba saini ba kotisa njoka mindele ba taki yango donc na on to condamner ka mingi banani ba mindele lelo oyo tozwa ba président nyoso baleki na Congo pe na Afrique batangi na école banani ya mindele est-ce que ba président nyoso ti bazalaka ba président bazala na intention ta ko bomisa bazala na intention ko bomisa parce que na papa monti na kata ndako na ye alinga ko bebisa ndako azana pusa ndako ne salani et mata mais ba bongisa te podani parce que système moko mutu salani mutu kontela ki bango ndeti na oyo biso bangunza to yi pour ko éduquer lelo to bolo badeti taux de mortalité batumi bazokufa na kata ba yindo liwe komi eloko kosakana lelo memi ba cercueil ikomi kotekama lokola nguba bamusuzu biso kala toyebi no moboyebi pompe funèbre ezalaka ndeni ezalaki eloko moko ya kobatama bozobanga kokoleka esika mwana azekoleka kokiati ya miso mopanzi parce que ozomona ke soki atie ondika kokufa kunebembe ku ntango etambola okonyata makolo ya kunebembe te makolo kovimba soki otamboli na babingita lelo ekoma mwana moke mpe akona ozwa kei atie na lipeka azokima na mbango donc bato bamesani na liwa epusi pene na biso bato bamesani na liwa sikoyo toza na badocteur est-ce que bazosala ba examen de conscience pour bayeba ke liwani ezouta wapi to boye badocteur mpe bakokanga bao bandoki na banda ba église moni docteur bakoki kokanga ndoki oleki asala étude ya koyeba eloko nini ezosala ke taux de mortalité esala nini emata na kati ya bayini sikoyo docteur wana na église wana oyo batangi atangi na école ya banani ya mondele ake mpe na église ya banani ya mondele donc babomi ye nini physiquement babomi ye mpe spirituellement siko mutu wana kososola ke kolia mutu ezosala ke bato bakufa mingi akososola te omonisi opomo ezona siko ntango fumuki mango akoya akotinda bangunza bayakine kolamisa conscience ya bato kolakisaka ete soki mutu azokufa kokufa eza mingi epai ya bato ezali po ete bato bazolia eso malamu bato baloba kolia nini kolia même il faut kolia biloko eza naturel po ete nzota moto etongami naturel lokola yango etongami naturel il faut mpe moto alia naturel lelo bato bakomi kosilama makila ndenge ndomeli ekomi mosusu mwana botami mwana kutu te na mokolo meme makila mpe esali nini esili ye mais moto wana soki oke otambola omona chaque jour moto wana aliaka ndunda baliaka matembele baliaka ndunda baliaka mais bandunda oyo akala ezalaka makila ebanda kosila te mais bandunda lelo makila ebandi kosala ezosila mais il faut badocteur basani bakota siko na kati ya barecherche eza baengrais chimie oyo bazotiela biso na kati ya babilona nde yango moto eyekende kosilisa fer parce que fer nde yango ekenda kopesa globine rouge na kati ya globine blanc na kati ya nzoto ya moto nini reproduction ya makila mais soki fer wana eza lisusu te bakoki babomi yango apeta engrais chimie eza lolie ndunda ezolie mpena ndunda olende produit sikoyo nsima bambula nde liwa ekoya makasi ese bato bazosala étude wana badocteur na biso bazosala étude wana kede tosala baeffort toluka nde kosilisa baengrais oyo chimique toluka baengrais naturel ndenge bakoko na biso kala batilizaka baengrais naturel yango esalaka ke monde de vie ezala molai tozwi ndeti lelo banda oyo mondele atia batio ya régie des eaux ya mai ti lelo so otamboli na bakwe mosusu ya mboka oyo na Kinshasa awa bomona tio oyo edata bana mondele asalani atika yango sikoyo bolongola tio wana botala na kati ya tio wana ewuya sikoyo mai chaque jour elekaka na nini na tio wana sikoyo ntango ewuye salite wana ntango moto azomela yango chaque jour ekokumbela moto maladi te mais bolimbisi tokata bino naino moke tokendaka malembe po ya kopesa bongo pole na bandeko bazali kolanda biso mais boze komona teke mongongo moke mongongo na bino bangunze bandi kokoma mwa bolembe seke mwa faible soko tokoloba
mpo batondire balembi bino basusu bamoni tozali na ntango ya mondialisation bosangeni ya mokili tobalena na mondele na ntango oyo bakomi mpo biso tokenda na esika bino bokumba sango ya bozongaka kaka nsima kokondanaka be mondele or na ntango ye soko totongi nde boyokani na bango tokoki kotia pa kopusana pene esika bango bali mais message na bino moni te soko te lelo ezali kozwa ntango mpo bato bakomi komona bino trop archaïque mwa bokala mingi ndeko ndombele bachinois na mindele bayokanaka te na bandi bayokana chinois na mindele ayokana mais chinois garda identité na ye mindele bagarda identité na ye efe mindele akokende kotia loi na chine nandimi te chinois mpe akokende kotia loi epai ya mindele nandimi te bon ndenge nini epai na bango kuna baosalela complémentarité mais pas na biso fait dans la domination après bayindo mpe baondima domination omoni est-ce que na domination nini tokomata lelo oyo toza na 2019 babandi kokolonize biso bana mbulani baaméricain tobandi kokopere na bango bana mbulani edi baaméricain bazwaka mobutu ndeti mwana na ye mwana ya mobutu nini bapara ya mobutu sikoyo lelo oyo tozwa nani baaméricain mo basala nini na kongo nde lelo bakosala mutu abanda kolanda na lisese mombe mutu abanda kolanda yo na lishete abanda kolanda yo banda olanda yo kaka mbangu ti okomi na njili obi te natelema na yo na kotuna mutu wana so nini nango azolandelanga ntango yo telemi wana okomi na souffle ntango otelemi okotuna eso olandoni otina balenaka obangisa yo tala mundele quel que soit totamboli na forme nyo tokotambola na mundele jamais akolinga moyindo akompere na ye soki biso moko tomibikisi nanu te parce que problème toza nango eza nini il faut biso mona ye bayindo tozonga ndanu bayindo toluka organisation entre biso na biso ya bayindo ntango sikoyo tobana komata nde mundele akoya sikoyo mpona tokoopere na ye mais soki biso tokozala kaka na systeme wana ya mundele ata tochange 1000 présidents ata tozwi memi oyo abotami lelo akiti bu afrique mpe bomu congo ekobomwana te mais ngunza toyebi te c'est vrai mondele azali na badone na ye mondele azali na bizaleli na ye ya mabe mais mondele wana ayebi koprotege bana totongi na motu ya masolo na biso ya mokolo na lelo epai ya mondele wana soko moboti moko ayebi kozwa bopeto ya mwana ya ye te social récupérer mwana po ateya directement et indirectement na baye ya ye pe baye bakei ko immigrer to kofanda na mboka na ye mwana zentina tango yo biso to yebi ntina ya bana te mondela sali nini toko kai ko copier ye mondela sali penza nini po yaze ko lakisa ndakisa matono mingi de kondombele tina zolo baboye bozo comprendre ka te mondela jourage mo epa na biso kamusinga pasinga na lobi boye na joueur na ba joueur na entraîneur pour ani ba benganaka ba joueur ba entraîneur ba bengana ba joueur te eza po ete joueur azobeta na système ou entraîneur asaini apesiye amoni lelo oyo Congo ezonyokama lelo oyo Afrique ezonyokama na système nini na système oyo mindela sani instaura awa siko so na posa sikoyo Congo elonga na passe il faut tolongola ni tolongola système parce que tout zonga avant mondela ya totambola na système ni ya ba royaume siko Afrique ezalaka na ba agression Afrique bazali kobwaka bana ba Afrique bazali konyoka ma bazali kobana na baona bango to mwasi na mwasi mobali na mobali ba Afrique bazali na ba shege bazalaki te zoka komona PD eza na français tout dans la lingala PD eza na français siko na lingala PD zani eza te ingolo bakoko na biso basaleni bayebaki yango te na ezali na mondele te bayindo siko bakopie te bapede basaleni bakomi siko sozo mito bunda tozonga nini tozalaki bato yokaki kolinga mwana mondele mba wala biso kolinga mwana yambo na mindele tanto toyambaki bango toyamba bango ndenge na esprit wana ya kolinga
biso bayindo te toza bato ale yambo oyo tolinga mokili mundele te parce que soki mundele alingaka bato banda mbula nini mundele bani kozwa bakoltan na biso kozwa baminere na biso bamatière premier na biso ye moto aza na bolingo esika oyo akenda kozwa bamatière premier peuple wana oyo bazalaka na pasi mpo na bongisa yango te mpona kolekisa bolingo mais akokende kobongisa na mboka na ye azwi matière kote mosusu bato batikali na crise mais mboka ndekoyi malamu te mundele alingaka te omoni mundele nde moto akabolaka bato balingaka bato eza nde biso bayindo yango omonaka boye omoni kaka mwana oyo biso boye ezaka problème nini ezaka problème tobosana kaka bokoko ndeko ndombele yango wana eza clé ya kobosana kaka bokoko parce que soki tozongi na bokoko na biso ntango nalobi na ebandeli nalobi boye moi abimaka na est akendaka kolala na west eza tautologie te chaque jour mais eza na intellectuel moko te atelemela tata mokeli mpona alobaki te tata mokeli lelo oyo moi ebima na non ekolanga si aza te bango nyonso bakendaka na classe batangaka nini ebimaka na west ekendaka kolala wapi mpona nini bandima baboyaka yango te soki ekomisiona eleko ete tata mokeli atindi bangunza baya koloba ke bayindo mindele moto aonyokola bango ekomi te ifale nde mingi nde bokokorige moi lelo moi kobima nanga este te moni eza nini epai ya bayindo ezali buzoba nde moto ezosala epai ya bayindo mpona bayebe te maître na ye parce que moyindo amonaka soki atiki mundele c'est comme si akozwa buzoba c'est comme si na part mundele mayele eza te na koloba na eloko moko eyebi ke pesa akimaka liwa pesa akima liwa soki esika wana koti éclairage kaka ata elili ya motu akomprendre ke moto alingi asala nini aboma ye asali nini akimi wana esprit te mayele nini esali pesa akimi eyebi ke eza na bapuku mosusu bazala kotie motambo puku mpena ye atali mpena motambo akomprendre ke oyo eza nini eza motambo ake kolia biloko eza na sani na moto akimi oyo eza na nini na motambo akomprendre te ke oyo eza piège siko eloko esalaka ke moto akomprendre ezalaka esprit te ezalaka esprit mais siko moto oyo akotisaki baesprit na bibwele aza mayele to aza zobo na banda aza mayele siko soki tata mokili atia baesprit na bikelamu nyonso wana eke apesi biso mpe bayindo milimo na biso siko tata mokili aza zoba to aza mayele tozwa siko fumuki mbango lelo professeur fumuki mbango ezozwa rage lelo bato nyonso bakomi kofanda kolobela komba professeur fumuki mbango atanga wapi nana nga opesanga niveau ya étude ya fumuki mbango to classe oyo fumuki mbango asala mpona apesa prophétie kobana 1921 ti lelo ekokisama donc tata mokili azala na niveau te parce que moto asala manga aza na niveau te siko ntango atindeli bino batindami boyeba bien ke tanki motindami aye aza neti koko na kati ya libota soki ondimi maloba na ye nde ozwi mapamboli soki oboyi maloba na ye nde ozwi bilakeli donc tanki biso bayindo tozala na maloba oyo ya bangunza te tokoki kochange ata 10 000 président ndeko ndombele eloko kotambola eza te soki moyindo akomi na niveau akobwaka mwana na ye eza pasi maloba ya bangunza soko bandeko bakolanda te ata tobongoli baprésident kama eloko ekobongwana te ngunza nasimbi wana mpo nini c'est-à-dire ngai naze komona ondire kaka ben kote eze kobongwana kuna na église de reveil kuna baze kokanga bana bandoki bakangi baboti bandoki soko mwana ndakei aze na kokoso bakangi mama ndoki bakokoka kolongola kindoki te soko mama ndaze na kokoso akei bakangi mwana ndoki bakokoka kolongola te wana kuna bakomona démon sorcellerie inconsciente sorcellerie soko magere soko nini kuna basali bankota na bango toyei epai ya bangunza oyo esengi mokili eyoka bango bangunza mpe bakangi bandoki bango mpe bautilize nkota na bango okuna mafola soko mafola kuna soko kinchusili ndili soko nini babongoli kaka elobeli me kuna bakangi ndoki awa bakangi ndoki kuna soko bakoki kolongola te awa balongoli diode na nzoto ya moto awa balongoli pile batterie na motu ya moto nani ngunza oyo bato bayoka mongongo na ye ngunza oyo apolikopie mayema zai koleka kuna na eteni mosusu abongoli baforme ngunza matondo mingi ndeko ndombele omoni motuni otuni na koloba boye toza na diamba toza pe na koko ya diamba toza na wangila toza pe na koko ya wangila
et c'est d'abord que tu regardes autour de tata mon pas osali wangila osali pe kokona soko tuna tata mon qualité c'est que wangila est dans la tina nango kokona mo pe faini est dans la tina de ngolo badini mais si ka nyonso bato balonaka eza pe na matiti mususu sala rani et bota ka place wana mais matiti wana eza yango te oyo yo muto sala ni olonaki donc et si ka nyonso beba ezali mabe ezali okomona bolamu mais bolamu oyo ekozala ekozala esika mokie mais mbeba wana ekozala nini eza ebele ezaleli oyo mindele bayaki na yango bakangi bana bandoki ebele sikoyo mindele bakoyeba ke lokola milimo oyo il faut se reproduire et qu'on reproduit dans elle positif comme mpe osala reproduction na ona elle négatif na ntango oyo fumukimbango alaki bangunza eza mpe na bangunza oyo bakomona ke mpona balia mbongo malamu mpona bazala neti bapaster balanda système babanani ya bapaster parce ya kotala mission te oyo fumukimbango apesi mais kotala nini mbongo sikoso ekomi kama mbongo akokangaka bando nde bapase baokanga te aokanga ekokani te na ndunda oyo to nzete oyo to matiti oyo eboti na kati ya bilanga ekokani me mokolokolo matiti to kolo bilanga koya kosala kolongola matiti akolongola matiti ya mabe mpona kotika oyo ya malamu donc tozokende moke moke mpona bomona baye oyo bangunza oyo tata mokela tindaki na ba oyo bazala eza teke bozela tata moke tengunza alobi tata mokeli nde takoya mpona kolongola te kaka bato oyo bazolanda biso nde bakososola oyo bangunza ya lokuta oyo bangunza ya nini ya malamu tozali parce que mingi esi basosoli te ngani naza boye na meka na nga boye esima nango te ngani naza boye na meka tala vrai kingunza ezali kolakisa mutu boyebi vrai kingunza eza boyebi mutu aya kodécouvrir epai na yo boyebi parce que tata mokeli akela mokili oyo na boyebi lakisa mutu moi euta wapi mpe tata mokeli akela moi ndenge nini parce que soki mutu ayebi ndenge bakela moi soki mutu wana aza na likabo ya kosala eloko akosala nini akozwa boyebi na yo asali recherche nango ake pena kopalpe moi mpona kende kokela omoni mais soki olakisi mutu kindoki ebiki bakoko bayebaka kindoki koko na biso bayeba kindoki baloba ndoki kutu zala na ye siko ndeni koko aloba ndoki zala na yo mutu okokanga ndoki mais koko aloba ndoki zala ni zala na ye siko adage wana koko aloba koka posa na koko na yo na naza maye moni bapaster bakoki kokanga bandoki parce que religion na bango yebi na bango ezali na biso bayindo te c'est normal soka moni mutu moko mwana moko baza na bwani aza na sagesse akangi nani ndoki parce que totala epai ya mundele epai ya yesu makambo asala nini ayebaki nango te mais pas na biso bangunza te epai na biso bangunza te ngunza ntango oyo omoni mwana ndenge wana aoloba makambo ya kimokolo directement il faut comprendre ke molimo eza na kati ya mwana oyo eza molimo ya kimokolo parce que un an molimo mwana mpe ezalaka te molimo mwana ekozala ye mosusu kaka éclipse ndenge esalamaka moi nasa nde ekutani milimo asika esali nini ebotani mais milimo nyonso eya kobota eza ya kimokolo loba nde oya sika na mokili parce que mutu mpe ayaka sika na mokili mutu mpe ayaka sika na mokili ke ndenge ozalaka na mokili ya molimo première incarnation na yo ya na kati ya mokili ndenge oye sika mais wana okobima ndeti mwana na mokili parce que oyebi nani mokili yango te mais eza na bato oyo basala baexpérience bayambana mingi na kati ya mokili donc molimo bo mwana ezalaka te même oboti mwana no lelo yebaki mwana wana aza kokwa kala omoni aza kokwa kala nde wana yo oboti donc problème oyo ezoleka epai ya bangunza wana c'est normal parce que na ntango nyonso oyo baprofete bayaka baye mosusu oyo bapretendaka ke ngai mpe naza boye bazalaka te mais yango justement message na bango ezwaka basiècle po efanda po biso tokoliki ya moto azali kolona azali kolandela milona matiti ya mabe eliaka vitamine makasi koleka matiti ya malamu yango bakoko balobaka oti milona na yo esengi kosakulaka kokendaka ntango nyonso me bino botiki na matiti ya malamu na matiti ya mabe sangana ekola elongo tokei na bible te yesu atikaki yonso po mokolo ya kokita nde akabola matembele na pasipalu matondo mingi il faut soki otala bangunza yango oyo lelo bazosangisa potopoto wana na mai yango baza esika nini mpe baza combien fotanga bango baza combien soki otali omona misusu bamekaka bazala biso tosolola na bino ndeko ndombeni mbala mingi nabeteli bino masolo moko futa bima aloba kwatuleni aza wapi
Tant que tu as bino na ibsa bino ke bankala mingi ta ko bunga si quoi ça. Fumukimbangu aza mutema ya papa o ezala mutema munene mais soki ngonga na fumukimbangu ekoki ebetaka. Fumukimbangu taloba ke il faut mutangisa ya eza biso te. Donc ngolo ba ke fumukimbangu yebaka il faut boyeba mokive sala nini. Eya siko ngunza o akobana na tango o mutangisa zali azaka na ngunza o ifa yeba boyi aza na boyebi. Parce que bayindo baza na posa boyebi soki tolobi ke Congo ezotambola bien te. Ingolo ba ke bayi o bazokamba ba Congo. Baza bato batangi surtout tangi ko banda oyo tozwi indépendance na 60 ti lelo ba nyonso batangi bakambi Congo zo baza bato azate bango nyonso ba intellectuel mais ndenge ni Congo etamboliti ngolo ba ke baza ba intellectualité qui intellectuel na bango ezali pona ba servir nani mundele siko il faut ba vrai intellectuel ya religion africaine ya boyebi ya bayindo il faut ba yekosani ba yokamba Congo mais si il faut ba intellectuel bazawa na batikela bango c'est bien on moni même parlement na biso il courait ko sala ba docteur na ba licencié kakate il fallait tous appeler représenter ya mutapusu na parlement tous représenter ya ba benga na bato ba mimakelo ba benga ba futu banani ba porter représenter ba porter azala parce qu'il y a pas ça banani ya ba porter yango nde babengaka parlement nde bakosala mibeko kolandela système na bino omoni mais lelo oyo nde tozotambola na parlement na biso eza banani eza mingi basoi-disant bato mayele oyo mundele atia donc système ya mundele ndeko Ndombele nde yango ezobebisa bayindo lelo oyo na epa bapaster baloba nini molimo ya mabe baobenga na milimo mabe batu mingi bakena na l'église pour ko binga minimum mabe batu bakota ba jeune pour ko binga minimum mabe ndoka bato bosa ke minimum mabe ezala kana ba fulu tango yo fulu eza pene na yo lelo lali na sola fulu lobo lali na sola typhoïde ko yate e ko ya typhoïde eza molimo na moto ya mabe eza ya mabe siko bonzambe ife ya ko lakisa yo ke soko za na posa ko za na molimo malamu longo la fulu omoni vrai bonzambe yango wana mais christianisme to fani na ombula nini mais lelo mona mama to teka ndunda liboso na ye potopoto asisi ko teka ake na église pasteur aya yebisi eke yo ndenge ozaboye tibana no ba obela ndenge ba obela ni wana ndoki eza etel njoka matembele oyo ateka ki esika fule ezalaki yango salite wana kena olesa ngoni bana siko bana babeli ole molimo emona ke bana ana ti bazobela matembele ozoteka mais molimo ekokanga tata mwasi siko wana liza molimo ngonza monoka bino boze bongo poni christianisme basé côté ya bato bolam bazilisi bato paradis wana tolobi objectif ya christianisme bato basala malamu awa po mokolo moko bakokenda epai ya tata nzambe kuna tomate yaka monene lokola kokoti mais tokamwaka entre parenthèse po nzala ekwala te bongo tomate wana bakolambela ngo eloko nini wana nga nayebi te toze koloba ndenge baloba kuna tomate monene lokola kokoti okoki mpe otindi lion kenda kuna zwila ngai eloko na ngai yela ngai bato bakotinda lion islam epa yeyi ye pa alobi makambo ya paradis kuna na paradis basi babota bakozonga vierge aloba oyo ye aloba sika message ya bangunza eteyi bato nini biso mpe paradis na biso bato basala malamu awa po bakenda nango na mwa mokuse bato mingi bakangamaka na motu na ye baze kolanda christianisme mpo baespere paradis esika mpunge kobanda kobeta palalala bato kobina be kobina kuna maladi alite islam a défi pe enseignement wana sika ya bangunza mama ndunda bana basili makila bino bato basa malamu po akenda lola ba kenda kolia tomata monene bino kuna ezete matondo mingi ndeko Ndombele omoni masolo oyo christianisme ebeta eza nango lokuta parce que eza na mutu moko te akokakola ngai aleka auta paradis yango aye alobi ke ngai nauti paradis aye mpe na preuve te wana
ya pomme to aye na lion parce que quoi kuna bazali bomoko na lion aye pe na lion baleki na TV bitala camarade na ngai ya paradis ye ndito ndimi mais lokola bayana ba lion na teta lokuta mokila molimo ezali mais tika na beta lisolo oyo pona bato ba comprendre esika mokila molimo ezala omoni lelo okoki kolala oloti ndoto ke ozokende ndakisa neti na ville osomba eloko moko boye me yo olalaki ntango kolamuka nzoto ezaka sur place obeti lisolo wana epai ya moto alobi te yo okendaki wapi oyo te ezalaki ndoto ndenge olobake esika okendaki wana nde ezalaki mokila molimo sikoyo eloko nini esarivaka ke ndeko na bino azalaki na bomoi eke akufi nsima mikolo aye amonani epai ya ndeko ayebisi eloko bokei mpe esika eloko wana ezali oke mpo mona eloko wana ozwi yango mpe ngolobake mutu wana oyo omoni akufi physiquement mais monde moko boye ezali libanda esika towutaka ntango toyaka kobotama omoni nga nalingaki kutu nameka kokolisa nde bandeko bayino parce que likambo nanu ya lola na nini ta il faut kozwa yango nyonso kobwaka mwa bloc biloko wana tofandi nango a 5 siècle ndeko ndombele apporte eloko te mais quand de partir bayindo ekangi cerveau ya bato ekangi oui yango tozobunda mpona yango yango mpe toyeli mpona kolongola bato na eloko wana oyo ekanga bango sikoyo ifo bato bacomprendre eloko moko boye omoni ti tozotambola boye ti tokomi na esika tokomi eloko moko elekaka epai ya bayindo ezalaka ozoloba ndenge ngunza manoko azoloba boye eza na bato mosusu akofanda landi émission afandi afingi olandi afingi mais ngunza manoko atanga kotelema mpona atanga koloba lisusu lobi akofinga ete mais ye azokoma kaka kosala nini kofinga sikoyo ezalaka nini oyo ye mutu wana ndenge azokende kofinga bangunza eza ndeti examen oyo bazopesa banani bangunza soki yo olandi ye yo mpo ofingi ye mwaye omata eza te yo mpo okiti bokokani na ye mais soki okipe ye te nzoka ye na ngambu na ye azozwa babilakeli na tanke oyo azokende kofinga sikoyo elakeli oyo azozwa wana ntango akokoma na ngonga na ye ya shiti na ye parce que na bomo ya mutu azalaka na elanga mutu mpe azalaka na mbula ntango mutu azalaka na elanga eloba nini aza na difficulté do azoleka na période na ye ya difficulté ntango mutu azala na mbula seka azoleka na nini na période na ye ya mapamboli siko ntango yo okomi na période ya mapamboli il faut salaka effort ya kosala bolamu mpona ekende kokombre na période na ye ya nini ya difficulté nde yango esalaka komona mutu afandi boye amoni bangunza lokola aza na mbongo na ye oyo eza nzala mutu ezosala bino bongo amoni akomeli banani akomeli ngunza sikoyo ye ayebi ne importance ya ngunza te nzoka azobosaki ngunza azali mama ya mokili ngunza azali mutu ayebi nani ayebi mokili sikoyo yo okomeli bongo sikoyo soki ngunza kota azalaki alobi lobaki ndeko wana abotama na mabele te nzoka mama ne mutu azosala nini azolakela mwana yo bomoyide kozala ndenge nsima ya kokoma na yo so na eleko wana ya donc bayindo bazotambola na mokili bayebi teke mokili eza na mabe mokili eza malamu ya mokili ntango oyo ozozwa mabe ya mokili ntango mikolo wana ozozanga sikoyo ntango yo ozozwa luka kobombaka mpo ete ntango kozanga osala malamu nde mokili yango wana mabe mosusu kolandela betinda oyo toyaka na kati ya mokila mosusu tokenda kosambelaka yango ntango tozongi na mokila molimo nde okoki kosamba kolandela misio batindelaki yo me ya mingi tozwaka yango awa na kati ya mokila mosuni ndeko ndombele omoni likambo ndeti don oyo nakendaki kosala don esika boye nasalaki don esika boye nasalaki don esika boye eza eloko moko efo bayindo baka kokomprendre bayindo lelo toza mpena na bato mbongo te epai ya bayindo toza mimi na bateknicien te epai ya bayindo toza mimi na bato te ya mayele baza te me fungukimanga loba na ntango moyindo akomiyeba nde akosala mingunduka oyo kokamusa mokili moyindo sikoyo lelo oyo bangunza baye lelo bangunza baye baoloba na bino te ifo tozala na boyebi soki tokomi na boyebi nde yango ekosala nini tosunga sikoyo ifo boyebaki bangunza wana ti bazoloba baza na boyebi seke bango bayebi
siko ntango ngai na oluka ndenge nini mpo ete ngai nayeba makambo na ye mais soki yo oza na poso yeba il faut pousa na pene na bango lelo oyo na kati ya Congo toza na bahomme d'affaires basali mais misala na bango emataka te ezalaka kaka ndenge wana eso bahomme d'affaires na biso bakoki mpona kose compare na bahomme d'affaires ya baarabe dekondombe na ndimi te bahomme d'affaires na biso bakoki kose compare na bahomme d'affaires ya bamindele na ndimi te mais bango nyonso ntango bakenda kokota meme na baloge ya bamindele meme ya baarabe bamonaka ke quelque chose baosambela na baloge wana mais bato bazalaka kaka puissant bakolo loge mais bango moko bazalaka na se mais ntango bozoyoka bangunza bazoloba ntango bozoyoka religion ya bayindo ezoloba engoloba nini christianisme ebimisa mpe basali na yango to bongo bahomme de valeur na yango to bongo bahomme d'affaires na yango esali ke Europe ezala puissant oyo bamonaka bouddhisme ebimisa mpe bahomme d'affaires na yango esali ke Chine ezala puissant Islam ebimisa mpe bahomme d'affaires na yango tozwa neti Dubai ezali pays moko bahomme d'affaires nyonso basali basangani nde bakosala Dubai bongo mpona nini te religion africaine ebimisa mpe bahomme d'affaires na yango ngonga na yango esi ekoki me bato bazofrene bapolitisien na biso de bango moko bakongole bazofinga religion na bango moko parce que na mitu na bango mundele akotisi automatisme mokili esalama na liloba nzete ezala nini ezala me ye epa na ye mpe azomona soki napusani epa bangunza ifo bangunza basali baloba naka liloba moko na salini nabongi nzoka bangunza baoba na kolakisa yo na ntango ya bakoko na biso babombaka mbongo ndenge nini parce que mbongo eza na molimo nango ndakisa moko eza kaka clair ozalaki na makanisi moko boye olobi soki nazwi mbongo nde makanisi wana na kosala nini nakokokisa yango eleki mpe mikolo mbongo yango esali nini eye makanisi na yo ozalaki nango ebungi makanisi mosusu esali nini ekoti soko oyo ebungisi makanisi wana ekuti wana seke ezali milimo na milimo ozobunda molimo mbongo ezali na molimo makanisi wana ezali mais sikoyo fumukimango ntango ayaki ntango moni mission fumukimango ezalaki kobikisa bato kaka te soki ngunza okende kosala bamiracle na kolongola bato babiloko na kati ya lokola aza fo ngunza eleko oyo ifa koma na nifo ya komatisa Congo donc azwi mpena congolais msu congolais aza na se congolais asali nini amati na baconseil ya bana kopesa ye ngunza tokomi na suka c'est vraiment makambo akoloba ezali bino ebele kasi toze mpenza ya kobenda nawa mpona ngonga bandeko balandi tokomi kosema na libongo kasi maye mingi biso ndeko ndombele tokotunaka ezalaka mpo ya kofongola mayele mpe bwanya ya bino ntango mosusu soko na biso tokotuna te na bino bato bokofingaka moto ya mayele akofingaka te ata imbwa na oko bokolo kosoko pesi bilia akotiaka zolo mpo nini bangunza na eleko ye bayei kokoba lisusu misala ya 1921 tokoloba mingi te bokoba kolanda mosala oyo eze mpona bino mosala oyo eze mpona bino ngunza manoka tobendi mpenza suka kasi ata na minute moko basimetiere ya bayindo bosoto bato nyonso babungisa baboti bakendaka kotala baboti na bango tango mosusu le 1er août soko akompanyaki to alandaki loyenge ya baninga ya quartier basusu kutu ndenge mokolo bakenda kozindisa mama na mabele mokolo ya suka po biblia elobi laisser les morts enterrer leurs morts botika bakufi bakunda bakufi na bango ngunza toli nalingi botala penza kamera wana ata na minute moko ya moto sukusamanaka mokolo matondo mingi ndeko ndombele tokoloba boye mpona bandeko wana mama oyo alingaka yo mingi to papa oyo alingaka yo mingi mama oyo abateli yo abombi yo 9 mois
na ti oko botama papa oyo akolisi yo ti okomi na esika oyo okomi ti obali ti yo po bandi musala mukolo papa na akufi lokola asungaki yo ti okola na bandi ntango azongi na mokila molimo to akufi akosunga yo kutu koleka po ete kuna akomi komona na molimo na mosulu elamba na ye oyo eza nzoto na ye oyo atikelaki yo esika okendaki kotia yango ifo oyeba kobatela yango oyeba koatretenir yango parce que ata kei 10 ans ake kokuta mayako kokuta kuna na mokila molimo mo eza na mokolo moko akoya mpona ya kotala yo mwana na ye oyo yatikaki nde mokolo wana akoya aza mpe na mai oyo akoyela yo kolandela divinité oyo akoya kokuta oyo na kati ya mokila mosusu donc nakoteya bandeko na nga soki okei kokunda ndeko salaka effort ya kozalaka kuna kozelaka kutu na uti te parce que uti eza programme ya mindele ata 2 mois to 3 mois komaka esika otiaki ndeko na yo mpona kwa kobatela nakointerpele bayindo nakoyebisa bayindo bo tobandaki kobunda na bino na eleko tolobaki ete toza na ngambu ya politike ti tokomi na eleko moko tolobi na bino tozwi bosomi ya politike sikoyo totiki politike mpona tokende na science mais kotika politique elingi oloba te ke tozotala politique te tobanda kocontrole edeko eza lokola mwana botami mwana na ifo petola ye mwana na ifo sukola ye soki abeli kozwi kisi osali opesi ye tokozala place wana mais toke na ngambu ya science po ete science eza misala mpona misala epesama epai ya bayindo po ete bayindo bazwa misala bayindo bakela ndenge mfumuki moko alakaki yango bokoremarke boye baémission mingi tobanda koleka tobanda kolakisa bino ndenge nini baye oyo bazali na makoki ndenge nini bakosala ete makoki na bango ekoma ebele bandeko oyo naye bakoti na makoki te ndenge bakosala ete ekoma ebele bandeko oyo bakelaka te ndenge bakokela parce que mindele balakisi biso eloko moko balobi soki okomi na niveau ya université mpona odefendre il faut que nakosala barecherche barecherche eza base ya nini ya balivre na bango oyo bango basali nini bayeli biso nde yango recherche te recherche il faut que nakosala yango na biloko eza naturel ndakisa yo ozali ingénieur il faut kende koyeba ingénieur ndeti na électricité il faut kende koyeba mai ebotaka courant ndenge nini okokosala défense na yo na mai ndenge mai asalaka shit na ye mpona ebimisa nini courant sikoyo fumuki mbangu na ngonga oyo mpe na mikolo oyo atondisi yo mayele epai ya bangunza mpo ete bangunza bakende kolimbola sikoyo bandeko oyo baza na makabo na ngambu ya science ndenge nini oyo bakobongola sikoyo mokili mpona tokóma na esika oyo fumukimanga alobaki moyindo akokóma mondele mondele akokóma moyindo na ntango oyo moyindo akomiyeba nde akosala mimbunduka oyo ekokamwisa mokili mobimba na yango tokoti na eleko yango boremarke tozwi ntango mwa molai tobandaki koleka te po ete tochangeaki etape ezalaka kaka bongo meme mwana nyonso soki alingi akola na banzi abelaka soki abeli lokola na banzi na kopesa ndakisa ingeta mwana aza na mposa tambola ifaleka libumu soki aleki libumu nde akomi souple mpona asala nini atambola religieux euti na politike tobundi na politike sikoyo tokoti na science yambo tomata sikoyo science ifo mwa zone nete wana esala nini esalama sikoyo toye mpona topesa bino sikoyo boyebi ya malamu ya mfumuki mbangu oyo ekokomisa bayindo mpe to mpe bakokela matondo mingi matondo etando eza engonga bosufu tokabwana mpo ya mokolo mwa lelo biso tolobi kimia ya mfumuki mbangu balongo mpe bankoko ezala na bino tokutani mbala ya sika mpona nanka lisusu matondo